mutu soka zana soka zana nzala yoko ndo bonela pona mutu o zana nzala zana bonela pona nzala sila vous comprenez confusion congolais place zana ngo mutu zo iba mongo butu moi mais o mona babengi mutu mokonzi tala niveau congolais ba soute de to inverser vraiment ba valeur vous comprenez to sala o za ba valeur to il faut te préserver mais to préserver ba anti valeur papa Congo Brazza zo courant na biso mais Congo Brazza de l'estage des alagate mais ah pas na biso papa ah nzambe na ngai papa na ngai esala mutema passe nazo mituna nzambe pona nini bena na bota ma Congolais nzambe limisanga so yo ka so mobala wando futa mabia za mama ona tiena ndako est-ce que mama ko na ba extrême wana bakumi na ba extrême wana to complet to encourager ngote mais esa biso mutema passe pona nini bino to bo animaliser biso to mi banyamati dans Liban on la maman na biso en plein air à la niveau donc et circuler pe ba so ngope ba kena ngona mbongo na bango ba ko za tala ba Congolais ngai kombo na ngai Joseph Longoli naza congolais au même titre que ba congolais nyoso congolais au boyebi c'est la polémique awa congolais de père et de mère en tout cas congolais de père et de mère c'est de golo babongo mais existe selon le code de la famille congolais azalaga congolais. Il y a 3 catégories à Congolais au Boyebi. Congolais par appartenance, par présomption de la loi. Et je passe dans l'unité na notion à droit. Donc, je suis censé à Bango. Ah, ok. Merci beaucoup. Selon le code de la famille, nani va bien Congolais. Congolais aza mutu oyo, ba ancêtre nae, Congolais par appartenance quoi. Ba ancêtre nae va se retrouver dans la République démocratique du Congo avant l'indépendance. Donc ce qu'on a moko, ascendant na moko, azaï déjà na Congo, d'office aux Congolais, non pas Congolais à connotation Congolais d'origine. Vous comprenez? Ce gars qu'on a moko avant l'indépendance en 1960, il y a 30 juillet 1960, ce qu'on a moko se retrouver qui na terre, tout na territoire congolais, de plein droit aux Congolais d'origine. On a eu par voie par 4 chemins. Congolais d'origine Moussou Zanan, Congolais d'origine Moussou Zanan. Ils ont par filiation. C'est-à-dire que nous avons yo civique parents na yo moko, balobite faut parents de père et de mère. Parents na yo moko, ils ont la tata na yo, ils ont la maman na yo. So ka se retrouver dans la République démocratique du Congo. Ba koko na yo ba parents na ba Congolais, yé pas Congolais ou Congolaises de plein droit aux Congolais d'origine. Ils ont dit que nous faisons à 100% papa na maman té aux Congolais d'origine selon la volonté des législateurs. Évidemment, Congolais d'origine à 3e catégorie, ils ont par présomption de la loi. Qu'est-ce qu'on comprend par la présomption de la loi? C'est-à-dire moi na nyoso a botami na sol congolais. Ba ben au principe, ils ont un principe universel. Il y a ius soli, c'est-à-dire le droit du sol. Ba retrouver moi na mongo awa na mabele na biso ya mboka. Donc ba parents na ba ebanité. Donc d'office moi na wana ba ko pesa e congolais, ba pesa nationalité congolaise d'origine. Vous comprenez? Ces 3 catégories congolais à moins que soit comme na âge à majorité. Yemo soit ali au renoncer la nationalité congolaise pour à chaque droit ni les obligations zalaga. Pesio yemo au renoncer, soit au renoncer wana au boy nationalité congolaise na âge à majorité oza 18 ans. Ndé ba congolais d'origine bango wana baza catégorie misat. O ba débat il faut ça de père et de mère. Faux débat. Et ça, il y a un faut tout transcender en haut. Et là, il y a des gens qui ont été lelo. Et là, il y a des gens qui comportement na biso mo ba to se prétendre aux vrais congolais. Comportement ni to zo affiché pour que Congo yo to benga Congo soit disant Congo to lingi et makambo évoluer. Donc to se comporter ndeni à l'égard de la société yemoko. À l'égard de bateau bazan ba na société. To se comporter ndeni. Nous allons parler sur les comportements en général, mais surtout les hommes dédiés en particulier. D'abord, tout que nous sur le plan général. So bomoni
degré ba congolais ba commis les lots en tout cas donc ça frise vraiment et comme si les congolais sont tombés si bas au moni que ngana za mingi référence nga mingi za mibeko na biso ya mboka donc ce qui est vrai mibeko na biso ya mboka etiki mutu nyoso azala libre ya osala choix na mutu oyo ye amoni a conjuguer na vie vie au benga to benga en français vie conjugale quoi et donc tu es totalement libre au cause de moi si partout oyo lingi yo eza volonté na au consentir mais yebaka ndenge toza na société moko lokola RDC parce que nenga zela ki wana eloko comme ça no tango sali église na yi bon ba étranger wana bazaki te quand même bandeko basi combien yazana bango awa bandeko basi peut-être mingi bandako yana po bayi no ndeko na biso yoyo à cause de ta biso azata casé quelque part soko azwaki ndeko moko ya mwasi wana omoni teke ndeko na mwasi anga sauver combien de familles po iya zo mongo ba congolais ozomona mongo passer azo vivre nango eza mongo ba congolais ozomona to boité aza libre osala choix na yi ya bala n'importe qui mais elo tozo mituna yoko ozo mundele vivra déjà mieux mundele a vivra déjà mieux aza na vie ok ozo po sala famille na ni po baksami ezaka intérêt sur intérêt or que déjà na niveau pasteur a komi wana ezaki faut le wete mo congolais kutu ngana ngana zonde pauvre moko ya congolaise na bali comme ça na meketa ko matisa mo famille na tout mona ngeno ba sala nzambe bo prêcher kabiso olongo bo prêcher na obozo vivre eza na butuna moi quoi vous comprenez pour ningo zali kana il fallait ko lukata mo congolaise moko bo pauvre na famille na ye comme ça mais yo déjà ningo zana pasteur mongo ba congolais ya ngondesa ozana mongo ebele ba congolais vous comprenez na bana basi na bana mibali bango basala ningo zana pasteur eza mongo bango bafuta ba en terme offrande ba tiaka en terme dim ndizo sala ke ozo vivre re na famille na yo vous comprenez parce que soko zuma mwana moko mubola wana mwana moko mubola wana pasteur au certain niveau po tiaka biso bolingo te papa est-ce que bolingo ça basé sur ba intérêt financier non bolingo ça basé sur que non via mutu moko boye oyo bakisele moyen plus vous comprenez c'est ça le véritable amour exemple mutu bino bo prétendaka oh ça Jésus Christ bo prétendaka bino bolandi bolandaka Jésus mais en réalité bo sala bina na habité so bolanda Jésus tala Jésus mo nenga zalaki grand prêtre na nenga jete c'est-à-dire ozomona ba gloire nyoso zaki na lola donc ba ange ba archange ba chérubin ba séraphin bana ko rendre hommage à chaque minute comme à chaque seconde mais atali yango te pose ba intérêt nga pa na nega bozo mela kenze boko changer pété mais atiki kembo na ye ayi ko kufela biso ba pauvre oyo ba to tina te vous comprenez atiki kembo na ye alandi ba to moko tina te oyo ba yebi ata biso ba yeba kata biso te mais lelo to ba no modèle na biso za Jésus mais biso vraiment réellement modèle na biso za Jésus quelque part na mona ye ko sala Jésus makambo pamba mais sala makambo Jésus sala te Jésus za maloba te Jésus za bomoi vous comprenez Jésus alandi ba pauvre po alinga tika na ba peuple na ba juif azanga na bango moko jusqu'à ce que allez avandi na ye ba gloire bazo pesa ka intérêt na ya po ça déjà intérêt mais boy ba intérêt wana akolanda ba bola lokola biso ba bato moko na yo pe ozali no bola po par Jésus ne le lokomi na moi là ba mono pe moi mutu vous comprenez pour comment Jésus n'est pas comme le grand prêtre beaucoup mon ami no danger beaucoup na ba car ba pour na combat Jésus mais Jésus on a vini na vivaki atika ki gloire alanda ki intérêt intérêt matériel to intérêt financier te alanda d'abord que non ba bola wana na pe na besoin na apporter bango un plus na komisa mango pe mo bato elo bonga sala ngwana mo sala na nzambe le monde des choses aussi mwana moko wana te mwana na ozwa po ba famille to bige na Congo vivre bato mener et ça vie moko ya pasi mais azosunga bande ko mususu ata na nzela mabondeli ata ka ba prière pour le bango papa na ngai omoni elo ezana mbongo na biso eza confusion totale vous comprenez confusion za gani bato ba sala part des choses te ba ozwa situation moko boye ba généraliser yango que non asunga ba abonde te oza mamosunga ba bola eza problème ido mutu soka zana so azana nzala yoko no bonde la pona mutu ozana nzala zana bonde la pona nzala sila vous comprenez confusion congolais place za nango oui mais ba pasteur benda boko so matia nango lelo bazali mais bo nzamba solo babata makafora bazana bango tanzo baye bani atate mi balinga pe ko mibimisa te
mais ce qui banda azo beta parole et puis vinaye ozota benda lo do vi moko un homme modèle okoni mate na tangelo passer mo goyeba pete lo passer lo la bokele et c'est passer bokele ayebani te mais ozomona mutu na soka prêcher parole o senti no mutu azaka toujours kana parole loko mususu te mais so peut-être be vinaye mutu azo mener vi moko digne oyo exempté na ba reproche nyos okoyeba te oya nzamba solo ba mibimisaka te mais oh lelo mutokomi misala mo publicité mutu mona est-ce que Jésus ando sa publicité na ye uzumuna pasteur akolekana tout azaka na TV nyoso na panini baye le kume mata pasteur John na te banalité ya bon c'est que vrai pasteur John nenga te ana azo parler sur ba faits sociaux vous comprenez donc mama monengeli kana société na biso et sont un peu bamisusu moi ebele ozomona bien que yé penda aza basé makasi tu na Bible mais azo talaka ba réalité o le kana kati ya société ndi azo pesa litia donc mingi kuti ngana monaka ya bien zaka moi ebele o tirer na kati ya société so pour la ni moi litia na et ko permettre pe oui ben nenga se comporter nenga tambola nenga traiter ba tumusu nenga ya olongola d'abord complexe nga elona se bergane mingi asaka de sorte que azolongola bato complexe que non nenga ozana peu importe niveau na yo ozomona peu importe ozali yebake mutu alekona mukila ate nenga tuweki na mukili po ba loko moko mutu aleki muninga azalaka te zaka mukili nde et pesa mo ba connotation moko boye o yaza soki honorable mozazo mener vient impudicité o benga honorable tala niveau mutu azoboto la moninga mwasi o benga honorable na comment do ba connotation mo ba pesa mutu moyibi mobimba bo benga mopao moyibi mobimba o benga mokonza azaka moyibi mutu azoyiba mongo butu moyime o mona ba bengi mutu mokonzi tala niveau congolais ba sute de to inverser vraiment ba valeur ozongo to sala o eza ba valeur to yango il faut to préserver mais to préserver ba anti valeur il faut ba lo mo beki pona otanga bango eza pasi tu vas bolimbisanga vraiment pona otanga bango pona na boyo mutu wana a crucifier biso mais elo eza tine zake bible constaté bango mutu batanga bible bokoyeba mutu na musala na ye ozo comprendre omoni nzete na nzete bana na mbuma nango si omoni ka mbuma mutu azo bibenga pasteur omoni mbuma azo le kana musana ngeza nini ko bakela baninga ba jeton ozo comprendre musana ngeza nini ko finga baninga mais musala nzamba ko matira ba niveau na ko finga baninga ndeni mais so alobi vérité mais la vérité ozo comme biso to nga vérité mais mutu faut attendre na vérité mais mona mutu azolega wana iye musane na mutu nelo mutu ezate mbongo donc asala par exemple base alegane na ba émission po ye batia ye kapo ani na suka azo viser kani azo viser mbongo ezoko préparer tango ndo sala base ale banini baya mo ebele po ani mbongo ekote ebele omona no objectif a mutu ezati abongola bato ozo comprendre wona so mona ja musala nzambe musane ezaka azo sala baction mo po nini a viser mbongo to ebike noko pour société congolaise donc misales a souté parce comme moi belé ba comme batama ya sona za pasteur lelo na bando vivre mieux mais ba kite na objectif na ya rendre Jésus gloire ya osamela nzambe na solo ozo ba kena objectif a luka mbongo ba kena objectif a kozwa base belé ba kena objectif a kozwa gloire ozo mona orike boya nzambe ya solo baluka ata ba gloire wana te eza kutu rare tabu na télévision kutu o mona te o yoka te na télévision mais ozomona makambo zo sala ka binombo découvrir o muto donc makambo sala misi mais alobaka ngo pete asala ngo pe publicité te ozomona vina déjà za publicité vina ka neza publicité na milieu vandaka na makambo zo sala façon se comporter de vina ya publicité bokoye bato wana kaka na bambuma na po nzete na nzete banaka selo bambuma ozomona mbuma na kaka po mbuma ya Galaxy 522 ezali mbuma ya muto asala kanzamba sur bota Galaxy 522 bo se rendre compte que non bambuma so moni muto azo produire bambuma wana te ibake aza faux pasteur eza simple faut pour identifier bango bako zaka 4 te baza ebele surtout na ville province de Kinshasa baza ebele donc na 100% pasteur ngo mona bango wana tazo bako zala te bako za 80%. Vous comprenez 20% quand on va appeler solo. Vous comprenez pour Jésus a illustré na parabole il y a Matthieu 13. Et donc tant on ça 4 possibilités côté bien
et 4 possibilités abi 3 possibilités eza côté mabe. Donc c'est-à-dire que ça so baza 100% boye ba non 75% baza côté mabe. On a Jésus. Mais c'est ça la difficulté toi on a moka. Difficulté na moka za nini? Ba pasteur wana donc elo bango ba profita pour ba se retrouver devant biso ba naïf. Vous comprenez? Peuple congolais a un naïf. Tel que le peuple congolais a parvenu à voter, tu peux appeler 5 000 francs congolais à voter pendant 5 ans. C'est-à-dire à hypothéquer à venir pendant 5 ans pour 5 000 francs congolais. 5 000 francs congolais au second minute, dans seconde. Mais c'est que 5 ans, il y a quelqu'un qui a voté. On y a quoi mis pour la moudouane. Vous comprenez que non, peuple congolais, c'est un peuple moko naïf. Peuple moko maïele moukia makas boli misanga. Mais pas toi maïele bazana bango mais la majorité, à 70%, il y a peuple congolais, bazap na batu moko. Ba critique mon objectivité. Vous comprenez? Ce peuple congolais a loi mundele mais ba politicien belé basi bali moi ba passer belé basi bali moi na mboka o pour magambo bazo sala donc vous en attendez comment musala nzambe ako poser ba acte boy comment politicien oyo ayaka na pas gérer ba bien za biso nyoso ye akomiko sanga parana ngoi moko anganzame komi ya ye orke za ba bien ya biso nyoso nzambe na lola mutu apesa biso ba bien wana. Vous imaginez, papa, yo obi mai place utaka. Et politicien na sala mai na mokilio. Kaka mai wana nzambe muda pesi biso. Elo boka bonoko ko mi se doba zo mboka na sa musala mboka, mais mongo na baposha baninga. Courant papa, courant auto benga lelo courant électricité. Na salango. Eh papa na ngai. Nzambe muda. Pesi biso ba barrage wana. Et ça barrage mo naturellement nzambe muda pesi biso ngo. Mais tout le monde mutu asali yango elle a géré mon comme il se doit gérer mon comme il se doit mutu doit se retrouver non et comme il y a ce que peuple le rôle est naïf vous comprenez biso peuple congolais toi ba naïf mais si on passe mais quasi tant ba biso ba souverain primaire obitina benga biso souverain primaire c'est dire ba toi na biso to comme ça bango bongo biso to pesa bango ba pouvoir wana congolais soko telemine logo moko boy papa na ngai baka moko changer au moins par exemple là traitement bazo réservé ngona na ba congolais et pas ba expatriés c'est pas normal donc mutako telema pe azate peuple congolais comment soit ta conscience soit ta conscience bo ça la bloc moko boy pour avec ba pression moko populaire ndema magambo chanjaka ozomona pe heureusement pour na biso bon et ça pour flatter moi mokonzi azale lote moi mokonzi mokonzi biso azana moi écoute so aki donc bato ba telemi pour le mo eza juste par exemple lipa ndenge zo matalelo lipe ko mokuze donc lipe to mando so mango 200 francs loko mi 500 francs do ba réduire épaisseur nango ba réduire poids nango nyoso mais congolais azon di manega papa na ngai pour moni congolais tous en biso ba zo na éviter jour ni to ko conscience penda na zambi kana omona na zambi wana papa na ngai et loka so imatika na 5 centimes tala et ça un franc et batika na 0,5 centimes et ça déjà problème pour nani peuple ayeba déjà que no yende souverain primaire donc ngam na tiaki wana yuza muto musala comment muto musala ko sakana biso bato misala ozomo eza ba police eza ta ba pasteur benga ba nani ba serviteur banani ba serviteur de bato misala nzambe pona biso comment muto musala nzambe akabanda kunyata boko mona ba musuku to bako fuka mata aza muto musala na yo aza comment bato misala congolais abagane congolais to kopana te congolais zo mo conscience ko bageno ezala ba politicien ba bato misala na biso eza basala nzambe bato misala na biso baba to mutu bondo bezo ba gloire moko bino ndi botu boino mingi oni okumisa mutu yo nde danger e yo yango na moni ba bibi no bozana bino maele te ba ko sakana bino ne ba moni vous comprenez mais so eza que no de conscience bino eza que no mutu na yebi ke yi aza mutu musala il faut on na kati na awe ba que no eza devoir ya redevabilité ba pesa nga bo souverain primaire pesa nga bo konzi oyo il faut na améliorer sort na pour finalité politique ezali ko améliorer sort il y a population là mais ceux qui sont nous améliorer donc on va libre et comment matin et donc le transport papa na ngai donc moyen ezate donc carburant aux hommes à niveau c'est-à-dire na politique ba bini gouverner c'est prévoir non mais quand on ma situation comment il faut déjà bosser la projection à la longue c'est ça la responsabilité bosser la projection à la longue makamune zo comme par exemple au carburant manota soki na Russie soki na Ukraine ba farine utaka na Ukraine bon na tango to sala nini te mboka mo beto ebi na ba farine za pour anticiper vous un politicien c'est quelqu'un qui anticipe
on anticipe pour ni souci ça que non peuple na yo a subir parce qu'on a été mais c'est ce qui est encore dramatique, c'est très grave. Vous comprenez? Donc Congolais comme il a chosifié, Congolais comme le rôle a comme animalisé. Donc Congolais a une valeur ici. Vous imaginez comment expliquer dans Maroc va dépêcher avion, va dépêcher ma pour ba zo ba sujet na bango marocain. Comment na Maroc ba sali yango? Maroc est un pays ka Afrique. Comment biso de sali lo na te ban do ya biso penda. Do tiki bango. Donc on moni Congolais yango salage ba boma biso belé na Congo Brazza. Donc autorité mon kota alobata logo mais ça c'est grave. C'est dit biso to comme animaliser to comme chosifier. Donc tout le monde va nyama moko boye. Donc ba protéger papa, je me souviens. Je suis un de mes souvenirs, il y avait seulement 2 sujets israéliens. Babunga na kati ya Palestine papa et déclenché la guerre entre les 2 pays. Vous comprenez? C'est dire que non pour na bango ba sujet na bango ba donc c'est bango ne baza ba number 1 bato yo o ba benga maintenant ba souverain primaire. Donc ce que zui et ce que sujet moko israélien, c'est-à-dire ezui moko mobimba. Mais na congolais na za tina nao. Nena bino neni vivaka. O futa magane nini. Olia ga nenge nini. O transport za neni mai courant za ga mutu kuta za tina ngote. Ya za ga so akomiga akomi olia yaye. Et sili mais en tout cas niveau to kenela moko vraiment en tout cas et ça la mutima passe. So bolanda biso en tout cas moi conscience bozo ta moi conscience to lobite mo sala biso danger babito mo saka mamuna kata mo saka la normalité. Pour ce bosser la normalité, mboka lokola Congo, Congolais moko ta ko lila passe na mboka. Vous comprenez? Po papa, bilongo nzamba pesa biso. Ah, na biso mais. C'est que Dieu nous a dotés dans ces pays. Vous imaginez l'Afrique a combien de pays? L'Afrique regorge à l'époque c'était 53, mais aujourd'hui avec ce qui s'est passé au niveau du Soudan là, nous avons 54 pays si ma mémoire ne me trahit pas. Mais vous imaginez en termes d'eau douce, eau potable, les Congolais et dans le Congo à lui-même regorge 53% d'eau douce, eau potable, eau maïto melaka papa. Tout ça 53% mais papa, tala air nyoso mais arrêté na mboka. Mais papa, 53% mais au moment Afrique du Sud wana. Tant makana 6% pas dans 8% pas ya mai wana. Mais à terme comment on a fait si maman est kendagati. Mais tel niveau baninga omo na baninga bayo sala olo babenga ngo politique. Papa, Congo Brazza zo courant na biso. Mais Congo Brazza de l'estage des alagate. Mais pas na biso papa, nzambe na ngai papa na ngai. Et ça la mutema passe nazo mituna nzambe. Pour nini bena na bota ma Congolais nzambe limisanga. Ne batu bango comme na ba niveau yo, ata nyama ko comme na niveau te. C'est-à-dire que tout le monde a dépourvu la conscience moko et donc en tout cas incroyable. Tant déjà mudazo na bilo mo seconde meli et l'hôtel au chiffre moko quelconque. Mais il faut que nous on a bien ambassadeur il y a Satan Lucifer yemoko. Hein? Monsieur le journaliste. Pour sali et là on va bengi sali. Hein? Et ça na koma mutu moko te na mokilio. Kana koma Yesu yemoko. Les salis, ça se trouve dans aucun autre nom, si ce n'est que le nom du Seigneur Jésus. Parce que je suis le chemin, la vérité et la vie. Dieu les ans de Jésus, de là, Jésus, vérité et Jésus. Bon, moi, Jésus. Comment on peut savoir son Nyobika, son numéro. Mais ça, c'est le dit. Dans le monde, il faut pas t'en avoir. Des forces à confrontation. Côté moi, Jésus a été là, il y a donc à ça il y a diable me doit tenir ça loi bon c'est bango bamoni place bango bako est vrai c'est que ba comprendre na selemba wana moi masona bango e vendre bien c'est-à-dire peut-être na le but est évidence tout reste à vérifier c'est ba comprendre que milliers wana ils amènent milliers na bango donc ba evra kuna en toute liberté. Yangango zomona kino esa peut-être bazo bimaka kuna ba sentir kuna bazana quiétude donc cause de la fièvre na bango wana eza monde spirituel peut-être so ko na spiritualité o ko ba le pourquoi wana ngana anticiper na lubi peut-être vous comprendre et cause ba comprendre que place yo toza censé ya ko evrer nde yango po makamona biso e vanda ne wana ezo simba pega wana
Mais 666, ils sont numéros malamment on fait l'eau sans escale. C'est l'enfer sans escale, sont numéros 666 wana. Ça c'est la marque selon un livre d'Apocalypse. Et ça est le mot ya Satan Lucifer, il est le diable, la bête, va bien bête. Parce que dans le jardin de Den, azala qui bête, à côté il n'y a pas serpent. Les lois sont qu'on est aux la bête. Vous comprenez? Ye mama wana. Qu'est-ce que diable a bigi saka papa nangai? Diable a la bomo. Jean 10 c'est le bagi ango. Diable a ennemi na biso numéro 1. Et puis l'ennemi ne vient que pour faire quoi? Pour détruire, pour égorger. Vous comprenez? Aïe on a so mega numéro wana. Li wana déjà, li fait le sans escale. O banano kufa non nzoto. Et puis ok on a ba démon na ba récupérer yo. Film mongo golia. Omi tala, omoni ba basala ma sekie. Omoni tala. En réalité dans l'homme hein, tant qu'on Bible lobby hein, en réalité dans l'homme, c'est son âme, c'est son esprit. Vous comprenez? Bible dit qu'est-ce que l'homme peut donner en échange de son âme? Papa nanga. Et là on est qui amène aux athées. Quand tala keba na muto anya détruire amène na ba chiffre ba 666 wana. Anya détruire amène ayo papa nanga. Obi am basaka nango pour éternellement papa ozala wana. Et bon éternellement c'est trop fort mais avec le temps so ko file l'eau. Aux unis wana 666 wana. Papa nangai. Bako boma yo na nzoto molimo ameno ba récupérer. Obi ame ba récupérer ça nini? Film moko ko tala papa. So obi bato ba kufa so ba zonga lelo. Benga ba ndebi sabino bomme kakabilo ko wana te bomme kate makambiso to mona kuna. Omoni ba mission so mona bango na ba salela diable ba kenda lelo. Ba kenda baza kuna. So ba yeso ngo ba zonga lelo. Ba banda ko témoigner papa. Mais bon mieux que la mort. Tala mutu so ya sakana amena yo. Bible dit qu'est-ce que l'homme peut donner en échange de son âme. Et là, on peut échanger on a âme na mokili. Zalakati âme papa il faut battre la gango. Te mutu so na biloko na azonga détruire âme na yo. C'est l'âme qui pêche, c'est cette âme là qui mourra. Vous avez tant aussi déjà les moana, aussi au péché, c'est-à-dire au télémeli nzambe. Posez les moanyama, yo télémeli nzambe. So alors maman wana bon omoni nenge tozawa il faut boye bagaloko moko bato musunde bomona bango bazana bango ja bato nyama alors babenga dans Bible benga les hommes animaux mutu ko moneka no atelemi boye mais en réalité azane mutu te franchement par là to bango na nini to bango na misana bango o comprendre donc bato mususu donc ba pesa bango du tolité bon moine nature na yango wana ngala ngopesa tolini yebisa ngai vous comprenez yango monaka mais comment mutu ko na ba niveau alinyaza na ba 100 milliards pendant que moko zo nyoko ba mais moko za ba 100 milliards mais moko za ta na budget ya 2 milliards 5 il y a 2 milliards 500 000 et 500 millions t mais yemo za c'est-à-dire vous comprenez já ba degré ba to marque wana baza su bato te pour mutu normal soucier aux années ah ngana zo ta moi 50 000 dollars on a besoin de moi 10 000 wala ne mutu normal mais tout jour mutu comme ça ba acte moko boye moko talo bi mais mutu normal ko ça ba acte c'est que yeba que no azane mutu normal te vous comprenez parce que tant mutu za mutu normal te bango les hommes animaux papa nyama yo pesa ko tolini mba pesa atoli pa mutu pesa atoli pa nyama te elimisa ngai oui maître OK. En tout cas, Papa Michel Chako, combien tu habites, tu remercies comment? Au moment où tu as pesa biso ata, au pesa biso opportunité de s'exprimer devant la caméra, de s'exprimer pour mon entier, mon abiso. En tout cas, Papa Michel, tu habites, tu pesa onini, tu pesa onika botoni papa. Parce que la Bible et ces photos sont toujours reconnaissant il faut toujours la reconnaissance. En tout cas, tu as vraiment reconnaissant Papa Michel Chako Maman Julie Chako pour balobi derrière un grand homme, derrière un homme de cœur, il y a toujours une femme spéciale à côté naï. Pour ce que moi c'est ma bébé maman ko to opportunité to zongo te pas au calendrier lingi miloko na te mais ce qui papa azon ndima c'est que azana moi si moi bien moi c'est azana esprit moi bien esprit moi ouvert. En tout cas maman Julie Chako to ebité to na bino ndenge nini to pesi bino en tout cas vraiment merci so beaucoup ndeka ko tika kata biso to s'exprimer kata
po congolais ayoka to ebite congolais ngo pe so ba salarié so mato ne déjà bouché to ebite so ayoka ga azwa ta mo conscience azwa éveil patriotique ala muka abanda ko agir comme il se doit po muto ko bongo la moko ezaka congolais yo moko politicien za nani aza muto na biso musala yo congolais soko la muki o la musina politicien wana ndoko mona akobanda ko tosa yo mais yo mo zo bano valeur na yo te yo mo zo bano valeur na yo te congolais mais politicien bando sakana yo Libanais bando sakana na yo uzomona Libanais bando sakana na yo politicien bando sakana na yo yo mo zo miye batena ni ozali tala ba degré ba politicien bokomo mema ba mama na biso ba mama tellement passe eleki ba Libanais ba komo sakana ba komo bimana ba komo lala na bango en plein air do ba vidéo tamoli ba Libanais ba komo sakana ba pona nini mama papa zakana musala te po ba politicien bino ndebo oyibi ba mongo na biso oyiba mongo ebele botetela bandango na bino po ba papa ba nonyoko ma tawa papa nyoko mi mama komo sana osala ni Libanais la gega no bo yaka na peso demi ballon comme ça nala lo en plein air donc ba ko to mi vraiment chosifié tala niveau ba politicien est-ce que beaucoup ont ta conscience te ba bien nzamba pesa biso na Congo donc bon général comme c'est toi biso tout chaque moto a ba no retrouver compte na e po to na capacité ta chômeur on de futa ma $800 na mboko mongo za na mboko boko sa ba to teke mongo za la terre mboko kasi ba balongo ba balongo za la ba $80 ba ballon c'est trop cher ba $200 donc maman a sacrifié nzoto na ye habité na sima acte wana liwezali taso Libanais no ebi auti wapi oyi place uta mzoza na malade après so malade ka pour $80 pour $100 donc oteki amena yo pour $80 pour $60 tala niveau nyo sona pour ni politicien muta ko répondre pour yo yonde oza complice na maman wana pour yo so tetaki ba mbala bango bien taso mama banga ko na extrême wana ti ba politicien congolais bo ba responsabilité et pesaka sur bino donc bino ba kuluna kutu ba kosa moi ba kuluna wana ba kosa des films mo bozo pas manger bino ba politicien tala bino mo kile boka za mo kile za bino mo kile za nzambe mo kile za bino te ba politicien moko RDC mo kile za nzambe te biso ba bien wana toujours ngo biso nyoso mais bino ko misango bilo na bino siko e komo tinda tiba mama ba komo sala bundumba pona condition de vie est comme compliqué so yo ga so mo bala mando futa mabia za mama ona tiena ndako est-ce que mama ko na ba extrême wana ba komi na ba extrême wana to encourager ngote mais esa biso mutima passe pona ni bino to bo animaliser biso to mi ba nyamati donc Libanais ola la ba mama na biso en plein air tala niveau donc et circuler pe ba so ngope ba kena ngona mbongo na bango ba ko za tala ba congolais tanya ba congolais ba pona $80 aza capable ya oteka nzoto ya kulala en plein air na pesi paye malade na bomi paye pona nini passe kaka et bino ba politicien de bo provoquer ba passe oyo ba mongo bozana ngona mboko bozona ba mboka oyo botia ba mboko na trésor public et ça la musala peuple se retrouve azo continue ye papa en tout cas merci mingi na sebeli monsieur le journaliste pour l'opportunité pesinga zamba pa molo makasi journaliste eli professionnel oblige yo toujours aux professionnels merci de tout cœur vraiment merci zamba pa molo. Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.